Oui, bambote na biso, weza wabino la reine Nzinga, mwasi makasi mulie vencedora, mwasi oyo alongaka bitumba. Bon, na yebi susu liboso na bino, liboso bagekana na bino na mandaku. Bon, lena memeli bino audio moko, audio oyo eza bien pona bana na biso, ekosa pe ba place na mabota na biso. Na yebi ke pa tozali biso ba mama, bozali ya kosepela, biso tu tozali ya kosepela, ba papa pe bazali ya kosepela. Na bandi bauti kolanda audio yango, audio wana bana biso na kopesa bino conseil bo silikate. Tango bokolanda audio oyo bo silikate. Biso pe ba mama na bino poto koma boye. To vivre kana ba conseil. Po sa ba conseil eza passe. Yango na bana biso audio oyo bolanda yango bo pesa pe réponse moko te po ete mama atei bana na ye. Mama azaka ate mama oyo aboti yo. Mama ya muninga azape mama na yo. Mama oya uto te ya wana eza bongo mama na biso. Mama na yebi yete. Mais en tout cas na sepelaki na audio tango na yokaki yango. Ngai na lobai ke na ko partage yango pe na YouTube. E pa baninga na nga. Na yebi ke YouTube. Monde nyonso elandaka YouTube. Partout bat nyonso bakutami o balobaka monoko ya lingala. Na bandi bakoyoka yango pe bakoyokisa bana na bango. Ba mama boyokisa bana na bino ekozala malamu mingi. Mais ngai pe la reine Nzinga na boyi kopesa réponse na video oyo po ete mama apesi bana conseil na boyi kopesa réponse na nga. Mais naza pe mwasi mayele bino boyebi ke la reine Nzinga azalaka mwasi mayele kote ba analyse pe naza makasi yango na pona koyebisa bino kaka a suivre kala mingi te ngai pe na side ya ba analyse na nga na deuxième video na kolobela yango bana biso bo silikate pa ebozali mama na bino la reine Nzinga ayebi oyo nini pe abombeli bino oyo pe ya malamu pona bino mais pona wana en tout cas bana biso eza malamu mingi. Bon pona lelo na suki nanga awa biso nyonso toteyami bana biso pe bateyami na kati wana kaka po ezaka bana te biso mo pe bapara po tozala makasi mais kala mingi te na kolobela yango biso tu toteyami kaka pe na video wana yango na mama pa yo ozali soki mwana yo atalaka mingi ba émission na biso yo te ba mama luka ke ofanisa bana na yo soki balobaka lingala te bana siko ko traduire yango na monoko oyo bana yo balobaka po ekosala kaka implice na mabota na biso yango nazotika na mbote na ngai pa ya noko na ngai Dora da Gama Mr. Google na Canada bambote na yo après nazopesa vie na nga Gare Armane ye wana Grande Liste na France bambote no ebele pe nazopesa mbote na batu nyonso oyo balingaka la reine Nzinga na batu nyonso oyo bazo soutenir nga neti ba mama leki na nga mama leki Fifi na Luanda ba mama leki Clarisse mama leki Florentine donc ba bisou ebele bozo sala penza oyo bozo sala pona mwana bino la reine Nzinga ezo sepesa nga makasi bozo pesa nga pena ba courage ebele po ete musana nga oyo ekeli boso merci bo s'abonner boko sepela bo s'abonner la reine Nzinga TV boko sepela makasi makambo ezo ebele ba mission ezo ebele kala mingi te boko zwa elubu na yemoko boklo na nga Gabriel na mwana biso Gaeta kala mingi te Gaeta bokozwa ba émission ya kitoko toko bana musana biso ba misana biso iko sepelisa biso. Okay bye bambote na biso pa bozali yenge kieno makesa munjila Kongo mbote na bana nzambe bisika nyonso ozwami oyo eza makuku matatu ndenge na bakaka basona biso ko engager biso bandeko ya Kongo ya Angola biso bandeko ya Kongo Kinshasa biso bandeko ya Kongo Brazza donc makuku matatu malamba Kongo bana Kongo dantotela yenge kieno mbote lisusu bandeko kimiza kati na mabota na biso bandeko lobi na peseki mwa mukie ya kekiso mwa témoignage mwa masolo to solo na bana na biso na lobaki biso plutôt tirer ba leçon to changer mwa bizaleli na biso po to yoki pe bana basalaki ba plainte ba se plaignaki mingi to loba ba plainte na bango to zwaki yango soki to ko changer ko za malamu mingi ndenge biso to bala ki Kongo bana batele bana baseko les deux qui bien ki baza bana mais en tout cas ba betaki mbunda
namoni mbundango pena bato babinaki po lobi pe mwa bandeko mosusu tosololaki bazalaki pena d'accord na mwa baremarke bana basali bien ke mosusu pena topesi bango raison 100% te bazwi raison par rapport ke dialogue ezalaka mingi te mais lelo nga nalingi tosolana na moke na ntina na bana yango lelo nga nazongeli sikoyo bana na biso en tout cas bamama nyonso oyo toza na bana déjà ya 20 ans ti likolo soki ekozala malamu bobenga nano baya nano bavanda bayoka mpe botindela bango bayoka lisolo eza koengage bana na biso en tout cas bana na ngai oyo nyonso aza na 20 ti 30 boza bana nga na boti na kobota mpe na bota déjà ngai mpenza mama na bino mpo na ntina 30 naza tantine te naza presque mama oyo mpa koloba yaya eza likambo te naza kaka mama ngai nasola na bino bajeune fille na biso en tout cas nake mingi bajeune fille nayebi te soki nakozwa mpe bana na biso mibali peut-être na suka mais awa nazoloba mpe mingi bajeune fille bien ke bino basala yanga baremarke ezalaki mpo na bana nyonso bokabulaki te mibali basi mais ngai nakelana na bino bana basi baremarke tozokaki baparent mingi soki mpe changement ekozala bokomonaki en tout cas oyo mbala nsima mwa bachangement kokota oyo toyebaki te bapasi epai bino bosufraki biso toni tobongisa mais ngai sikoyo nazongi mpa na bino bana na ngai nayebi te soki bino boyebaka bino vi na bino awa na poto awa vi na bino eza nini maquillage vi na bino eza nini suki vi na bino eza nini phone telefone vi na bino eza nini salite vi na bino eza nini boyebi kolamba te vi na bino bokabaka te vi na bino bozobala te en tout cas côté maquillage bana na nga boza makasi côté maquillage nayebi te so na compare bino na moto asala maquillage akosa bana na biso ba 20 ti kutu 20 ta mosusu na kemwa nini ata kutu kobanda 17 18 ans soki bazosala maquillage te côté wana soki fana ba félicitation mais nakoloba bino félicitation te bozosala nde erreur makasi ba maquillage bozosala loko ba mama ya kala ndire bozala ba secret moko na biloko bozala na bilenge biso to bande kokola bana na biso tozali kaka mwa poudre wana kaka ya mokie eza mosusu ba joli soir wana opakoli boye na mwa crayon kaka otie mwa rouge kaka ya maneve otie boye kitoko ezomonana tozalaki na posa bitiatete yo mwana mokie oza nano mwana 17 ans ou 20 ou 25 ou 30 ozosala maquillage ya 3-4 poudre po kende classe mama est-ce que boyebi conséquence bapoudre wana bozopakola boyebi conséquence nango poudre mokie kotiaka boye te epuis botala badepense bosalaka na bapoudre wana biloko bachambre nini na bana kende kotala biloko yango nde bosombelaka nde bobwakaka yango bokosomba baproduit kaka biloko kaka ya maquillage ya pamba okokota na magazo 6 ata 200 € elobiloko eloko te minute babimisi lisusu batie na youtube ochange so mosusu minute ochange mosusu oui eza bien eza époque na bino fo bozala mpe ngebongebu mais bongo naturellement oyo bote naturel boyebi yango te obandi kotia bote boye ti bongo mokolo kobala bongo mokolo kozwa fiancé bongo mokolo kozala na maquillage te bolingaka mpe banzembo olandaka banzembo bina lingala yango boyebaka malamu te nzembo ofabrikasi ayembelaka bino kolinga mwasi butu te soki molili ekosa yo te ntango mosusu bote na ya maskara bobinaka kaka ya mado boyokaka nzembo wana malamu te en tout cas bana nyonso bajeune fille botuna bamama bayoka partout baexplike bino yango ngai naye kotala bino atake mama botika nani babote ebelebele wana bosalela maquillage na bino naturel eza na temps na bafete na baplace basalaka bamaquillage oya teke ozokende classe opetiki ozokende magasin opetiki ozokende wape te mosusu fo ozalaka mpe naturel bamonaka elongi na yo oza boye suki na yo mpe naturel eza boye okangisi mpe suki na yo maboko ozongisi nsima mosusu bobendi mwa nwani na yo mais non bino baperiki nini boza nango te surtout lokola koyi bapesa bino opportunité ya kokomandaka na internet mame nasi bamama baza na bana baperiki bozala makasi kaka bino olokotaka na bino bango te boyibi bango baperiki bakoyeba na bango te bozwaka na bino baperiki babwaka ngai deja tokola lataka baperiki te yango wana mpe moana profite nango eza te bozwilaka soki balati kaka babwaki bino bozwi bolati na bino yango commande sur commande tokomaka na ndako ngingo basone yoki ngandi signé awa ntango mosusu bapesi kaka ntango mosusu voisin kotika awa mais nyonso eza badepense mama bamaquillage baperiki bolingi kotia bongo soki tokende na telefone kutu koloba te donc bino bamama na bino bandeko na bino bakambo nyonso esilaka na telefone donc famille na bino ekoma telefone mwana kobala na telefone banda ntongo soki ti ere nini oza kaka na telefone mais ere nini mama kolakisa yo kolamba ere nini mama kolakisa yo mosala elobi nango batata bazokokizaka biso awa ntango bakoloba tolakisa bino misala oyo boza fatigue tokoma comprendre outaka baklasse mais bino moko nani oza fatigue soko mati likolo kolala te je sais
koloba na koloba tala mosu bolali bozoka bana bazoba na telefone mais yango eza maladi tosala bino badelivrance tobe ndenge nini maladi nini oyo bakotisi bino bana na biso eske nayebi te nga mpe antuka nazwaki ngolo kosala mpe na ekole bana mindele mpe basololaka mpe bongo te bana mindele nayebi te basololaka ndenge wana te mais na bino bamama na biso na bino tozaka do bafarie do même sako mais ya bino nde leki mpo makambo nyika bino bosololaka na biso tozosuku tosolola ebele c'est normal tozala bavi moko ifo topartage na baninga ya bino nano fo toloba yango na baninga tozwa conseil ya mibale fo toloba yango ya mosala fo toloba yango ya bacrise ya bafamille ya makambo nyonso donc na ya mabe na ya malamu ifo tosolola te bafamille baza misika mais bino biso bapanga na bino botozali awa eloko nini esalaka bino kaka tout le temps bowumelaka batelefone estce oyebi conséquence ya telefone wana ekobebisa bino matoi bolobaka mbangombango bogangaka nde biso koma balata kogangaganga yo kasi koganga tozoganga eza nini kasi batelefone kaka nyonso te kokrake tokoma bapsychologue kaka biso moko bayaya biso moko bakamarade biso moko doki bokomonana te mama ndenge nini bien yaya ndenge nini nyonso na telefone mais bino te bolembwango yani mpi botala batelefone moko nokosombaka yo mwana mokita moso osali kaka kayo ane liboso osoma telefone ya 800 euro ya 1000 euro ya 7 euro toloba toloba te sima bozo kose prendre biso bombelaki bino bongo bino moko bobombaki bozobomba donc bozolandaka bozoba na biso biso bozolanda bapiaka na biso oza bazoba te biso toyaki awa toyaki nani baki toza baémigré toyaki koluka vie tosali tu na vie wana toboti bino awa tosali deja mayele toyaki kobotela bino na poto awa tosali tu topesi bino vie oyo bozala nango bozokende baklasse wana mpo biso bolingaki bozala ndenge wana mais bozoseka biso bozokondane biso mais bino sikoyo ya contrepartie mpona nini botile baleso te bambongo bosalaka bobombaka bolingi bamakiage ba 300 euro ba 200 baperike ya 350 yango na bozobala te nakiyana na sote ata kolekama kobala makete ekelekama suka awa kola salite kutu en tout cas bozala don salite bana na biso kobana 17 ans 20 30 boza salite moko non nga nakaleza kosala nga susi nakaleza kosala nga susi na mala noko mituna mais peut-être ngamu na rate obenini mais naye kotala bandako presque nyonso 95% bana nyonso biso bajene fi baza salite donc bino bozaka na propriété na nzoto na bino kote baparfum kote kotia badeodora kote kochange mafuta kote kotia suti na baki biloko ya maquillage kosomba banini bagomage botiaka boyibi ta tina teka bomoni gomage kotia boza makasi mais salite boza nango non ezalaka nini oyo lobi nango tata bana na ngai awa ke na Afrique kutu mutu tozotoka mai ya pasi mais ozongaka kantine na wana soki ya 5 soki 10 litre yango na kosokolela tozosokola mokolo nyonso mais bino na kosokola na bino dushe yango ta moso botala nango mutu boye kosokola eza ya pasi kosokola ta moso fo baganga soki so ovandi kaka omelembisi na mbeto yango bozozwaka bakili bakomi baobesi tala bata yango bozala yango bilialia liala biloko kolamba kutu bosana soki kutu salite bozokoki kosala te bongo kolamba toke kote kolamba mawa eloko kaka boyi bolamba soki loso ni bolambelaka bato eloko boyi bolamba saladi kolamba friti na bolognese rarement bino boyibi kolamba rarement boza na tanto lakisa bino te boza na ta ya koyekola te bainternet ozolakisa kolamba me bino na internet bozoyekola te bino na internet botalaka kaka bote botalaka eloko eza na mode pantalon ekiti mikolo oyo kolata mpe 2 jours obwaki na yo yango bino botalaka na perike esopani mikolo oyo mais non bana na biso mais non bochange bana boza salite surtout salite propriété soki moto ayebi te nakala babetaki mabaku be tobetaka mabaku ye pete bana si bakoli ndako salite boye toye komona ke non bapara bato te bino nde bato boza mabe naye to so bobénéficie salite moko oyo nayebi te mpo mboko mpe salite ezali heureusement kutu tokoma kosalela bango misala yango ya bandako salite eza makasi na mboko oyo eza kaka mpe bamboko mosusu ezwi kaka ngolu kaka kestructure na mboko na bango eza bien mais namoni bobénéficie salite mboko oyo bino eza malamu te kolamba boyebi te mais en tout cas eza mpe na bana mosusu to bakoma befort kote wana félicité bino oyo bazosala befort kote kolamba bosala so befort mpe bopesanaka conseil baninga alobaki te talanga kuna nazali kolamba te lelo nakoma kolamba koma kosepesa bapara nanga nakoma koyede mpe mama na biso nakoma mpe bopesanaka mpe baconseil bozela kaka biso tolobaka te mpo omonaka so batiaku tolobaka mingi ce n'est pas bon soki toke na makambo kokaba bino bana na bino biso poto bokabaka te boza mpenza maboko makasi à vrai dire bakokaba na bino soki toyebi kokaba te bozwela ngo na ndenge te mama na pia ko 50 te cent mais dans l'ensemble bino mpenza boyebi kokaba te mpo soki bino bozali kokaba badifficulté mosusu biso zango na ndako oyo ndeta mosusu otraversa yango bongo te kokaba na bino eza mpenza babenga yali kukuma mais biso na mwa mokie tozalaki nango tokola bongo te na pasi na biso yango mota toya awa na bambongo bozalaki koreproche biso bino tobombela bino te mpona kokaba wana toyebi komona moto aza na pasi moto mosuku ta mosusu asengi yo te oyebi oyo nokolanga mwa 10 oyo tata leki oyo mwa mama leki oyo mwa soki ezali topartageaka ndenge wana mais bino te kote kokaba bana na ngai nayebi te soki totransmete bino ngo te ndenge nini
bozala modèle moko boye so to bito liaka mboko na bino to kosi mais on va le al remède dans l'ensemble bino bokabaka te mais ça malamu te eloko bayekolaka yango tosala bino nini pourquoi maboko makasi pourquoi bokozala te ta mosuku papa voiture ndenge ebebi boye boyebi mpendake voiture ebebi wana ke tosala mbongo te bokolonga ta 5 te ta mosuku ta 3 te ke sala plaisir ke papa bongisa obe mama ndenge ni kote couleur ndako na moni komisala te bozobongisa te boyoka nano ke tosala mbongo te boloko bozala mbongo te ezoluka bino combien bozwala ta mosuku ta mwasi 50 botia ta couleur non mais soki bozosala bongo normalement fo bozalaka na mbongo ebele normalement ko bokabelaka biso pene ndenge esengeli te il faut bozalaka na mbongo ebele nayebisaki bino lobiki biso na afrique moto soki abandi mosala salaire liboso apesaka baparent balia mais awa te bino bala epuis bongo baniongo bozala nango me ngai nazocomprendre bino te bana na biso bino bala mike biso bato bodi biso tozalia tozokolesa bino bovandaka bandako na biso baniongo bokende kokotaka ntongo midi mpoka ya nini bala mosusu bazovanda ndako baparent mais si bakoma na nkaso si bakoma na médiation mais nayebi te nzambe langa tokende badelivrance be tokende ndenge tokende na maloba kaka tozoloba oyo bokomi kolembisa biso bana na biso bokomi kolembisa biso mpena baparent tokomi kolemba alors bino lobi opesaki remarke na bino toyokaki ngai pele naye kotalisa bino bana bochange bongo soki toke sikoyo bolingi kobala te kobala kutu toloba te oui tokobalisi bino na makasi te moto nyonso fa azwa nzela na ye ya bien moto nyonso fa kuta na mbali na ye bien fa azala amore obe amoreza bala mais bokomi ozwila yango ndele komi nango rythme non mwana mwasi mpe aza flaire obala kobota na age nini donc nyonso wana tout est calculé soki babengi bino tosolola makambo kobala tikanga nakobala kaka bozoseka bokobala na ba 30 après 35 ans mais non mwana mwasi abalaka donc kobala na 18 ti avant kosa 30 fo bala deja kobota 18 ans na tamusu topo nalobi kobanda nalobi te kobana na 18 ans bozwi chance oyo basala baklasse oui mais nyonso ekendaka nzela moko eza na ta moko boyaki babebe ta moko bokoli ta moko betape nyonso bokendaka nango nzela moko mais biso tokomi obokola bana na ndako 25 ans 28 ans 29 ata kobala oyebi susi bozopesa biso bapara susi oyo tozalango biso bapara donc biso toza na droit tosepela te tomona bakoko te apart komona bakoko mpo na bino moko bozomona tozoforce bino bobala bobota mpo tosepela non mais to pia bino conseil ndenge nini bolingi libala te soki mpe monoko eleki bino mingi soki mpe kibongai eza kati na bino soki mpe divantare soki mpe kaka bolingi orealize bareve moko bobiso torataki na vie ngai nayebi te kote libala so bana nanga bomitala malamu botika nani soki bozozwaka mibali loka bakope moko boya mike bozokose comprendre te nazoyeba te eloko nyonso kati na motu na bino ntango mama kolobaki mwana nanga vana na peso conseil nayeba poko ozozwa mobali te estce eza nini makambo makasi nzoto no makasi ofingaka mibali babengaka yo te non ozo elongi okangi ntango mosusu bazotuna ozokobude me ngai naboti bino nasali nzela na ngai ye wi bieke nazoyoka susi ngai naza bino te ngai lelo so naza na mpasi bino bozosalisa ngai ye bino so bozwi mpasi na kosalisa bino ngai bino bobenga ngai mama ngai na kobenga bino so mama alors nazopesaka conseil bana nazo bajeune fille bosololaka na baparent ntango ozomona likambo eza malamu te bakope bazoboyaka yo bi bazobengaka yo te obi ozofingaka bango kende osola na mama peta mosu mama leki moko azali koko azali tati moko azali solola eza tabu bongo bino bolobi na mboko bato basololaka so biso sololaki na bino te bino bozokosola na biso te pwani donc bana biso bajeune fille ngai nalobi kobala 18 ti 30 ans naye kosala pele mpa na bino bobongisa bizali na bino botika bamaquillage ya makasi botika kosala badepense basuki ebele botika kobebisaka mbongo na baiphone na bino wana soki batelefone bakombi midele nini botika bokoma nano bosalaka propriété ya nzoto na bino mpe ya ndako mbala moko bozalaka na propriété ya ndako te soki ya nzoto te pardon mais na ndako na chambre bozolala mpo bachambre na bino catastrophique bachambre bana na biso jamais koza mpayo lekise mbala moko donc afutango mpayo eza koya fo bana konettoye ta mosuku mpe 2 jours en avance mais eza normal te ozala oza na 18 oza na 25 oza na 28 à 30 bozaka ofare de même sako kolamba boyebi te kobala bolingi te kokaba tantôt plus tôt bon ngai nayeka kopesa bino conseil mpo bino mpe bopesa nga conseil ngai mpe lelo kopesa bino conseil dans l'ensemble bochanger bizaleli oyo tantine be mama na bino akuti koloba awa soki otiaka poudre ebele 3 foundation obangisi oyo te ezala bolenge tika badécouvrir yo mokolo ta mosu ya libala na yo ntango kotia mwa poudre miso mwa ngebongebo mokolo ta mosu ya soirée moko boye bato bamoni ochange eza teke bana ntongo mokolo nyonso osimbaki talatala pendant 1 heure de temps mwana mokie 18 à 20 ans eza problème te mama ntango elongi ngai kutu age nazalango oyo nazalaka na baridi te nabombaka eloko te ngai donc komona ngai elongi na ngai eza boye mwa poudre natiaka ndenge na kokeli
naza complexe te bino bana mikie to boti bino comme complexe ko leka biso yanga monsieur bo leka biso na ba mama bino minene bana mikie tala na ko obesité bozala po bolingo ko pe conseil te tamba bakina no boti te ko sala munene boyete bokangi kanda tango bakolo bala bino bino bakolo kanda mais bino bala biso to yako bota bino bela boko bino bizala bala malama mindele bozola ndango te porani donc bino loko boko bénéficier oyo kaka ba ezana ADN na bino mabe biso to sala yango bino boko landa bokolo bateki ba parents biso basala mabe place biso to landa te to changer bosala makasi ngana lobaki yango bien ngama kamna mona pa mama na biso ona se plaindre yango te tango ngana komi mukolo autonome na zuba décision vie nango be na bali na mando bota na changer mo makambo wana biki oyo ezaki malamu te na changer yango bino pe bosala ndenge wana oyo bozo mona mabe pa na biso bo changer surtout na mboko to boteli bino bolakisa biso ke non bota bi rapela mindele bozo sala pena bango to tanga pena bango ezate kaka bino bosala biso boto bongo bino makambo to mona bala mindele bino bosala yango alors bosala yango pete mais to ye wana to kondele bino te doko bino kaka ke berere eza de part et d'autre bino so bot kondele biso lobi ngale na ko kondele bino pena ko pia bino conseil donc nyonso bosala ngo besoin bosala na maquillage ya mukie botika ba dépense belé bakabele belé bezo kita et puis na bakabele ngo ba mindele baseka bino te na biloko botiaka basuki milai mwana mundele banda kasaka ndenge wana kaka bana bato mwindu bino kaka bato muke otie oyo ochange coupe oyo boyoka na bino tasoni te bokona na magazete bokena na wenze moko boyo bokena na bureau moko bi pa bosala ba stage wana balobi bino makamba suki wana complexe nde na bino bana mike bozu complexe obe facilité po mbongo bozo monela bozo na facilité yango bozo sala makamba ndenge wana en tout cas bana na ngai bolo bate mama za na kanda mais zaka ndenge na be stress ba téléphone façon de parler kaka ya mama bo mesana na ndenge wana boyebi nga déjà na zaka bongo pour la lelo na tiki na ngabi na lobi ku tebele na moi fallait za na se limiter na diboni bosala makambe bele surtout bozo loba ezwaka makambe bele donc ezo me mangata mulai na kati ya wapo na kanga penda bato kaka na kiti bayo kaka ngate boyo baki makambo ezebe surtout yokani te na kozonga soko dossier de kamo moko na bosombela ka biloko na ya ko beta société mususu mais na yebi ke to linga kabino on vous aime beaucoup donc na bolingo yango to yoko se plaindre pas na bido la sabino ba défaut na bino po bo changer po bo sabana na biso to lingi teke bato musuba lo bakango doki to lingi bino kaka boy to bota bino to sala makasi ezali kamba ko chola te o yanga ya salite yo pa ya salite wana pa ya salite yanga yebi ko lamba te yepe do nyonso na lobi ya mwana mutu nyonso ko se retrouver mais to ka longonya na ba mama ba zingolo o bana bali na age sengeli o bana bachaka makiage legi o nyonso basala kama kameza exagéré te longonya pena to ka doki na yeto sibo legi biso na nini bidani bozwaki ngolo wana sibo ko ko te biso peso ki mwa eloko moto ko sala kati za ibo te biso po biso nyonso to zala elongo matondo na bino suki awa lelo usala muyenge yo bandeko au revoir.